C'est vrai, ça fait très mal. Tozo kapasi na mitema ezoki. Ndé toyoki balobi ke ibare babwakela soki mbasuka ba jalousie ya musala. Na malade de banda vena banda décembre donc ya souffrir. Apé mané na kimia. Et puis loko msuna lo baka soki loko za ya yote. Ato sali yango jalousie ozo yango te. O ina mninga po ani sambela nzambe na mutu mtana tana ezela tana o jalousie ya nini? Ato o jalousie mutu wana ato sali ye mabe ya ye koma ya yote siko sali nini? Donc il faut en tout cas, il faut se réserver. Il faut se réserver pour même Bible, discrétion et l'équilibre. Il faut la discrétion, trop koloba, trop bimisa, en tout cas, ils ont vraiment bien été. Le bateau belé, bateau sur Makama, les couleurs là, monsieur loba. Ma belle si est belé, donc mutalingi te muta sepelane lo ronaye. Pour le un les autres qui fait sauter. Même muto sala anaye ana en na yo ami kumisa ndenge nini ya leki nani na roza nanga mieux placé ya ko inventer kambo nanga ya kumisa lo nanga pesa nga menzinga bato bosani ba sepela ti en tout cas passe magas ko mona bandeko ba olela ndeko na bango atiki bango et ça lève vraiment passe puissante chez Dr Cathy Munga. Comment sœur Cathy Munga nazali naturothérapeute, nazali kosura bandeko bazali na bokomi ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermite, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, moutoupasie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa ndebisika na séchaka ba plante banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo nanga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Naepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale zamba lolo azosale naipa na yo pananga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale Samakaba samulwe azosale salilanga Yesu Yesu salilanga Yesu Yesu Malo sombote ya mbote Mal soutenu à la matanga ya mec ya Pierrot. Donc tout ça on a commis à Kalamu précisément na morgue ya Mabanga. Tonto yeba au juste ndeko na biso nini saliki mina liwa. Bon, mingi ezama kamba famille abato mende to yoki balobi ke ibare babwakela soki mbasuka ba jalousie ya musala. Na malade de banda vena banda décembre donc ya souffrir. Apé mané na kimia. Ba jalousie ngo vraiment nzamenanga. Donc mukilo to kende wapi? Ba jalousie ngo mena musala vraiment même pas la bino. Ya bokene koteka musala bisika nyonso pardon.
Donc même na côté te rappeler la jalousie. Eh ya makasi. Ya makasi. Nzambe kama tabatela biso. Mala tateka wapi? Na teka kota 24. Pardon? Na kota 24. Ok. Mais au gérant comme ça non nini succès nous ala nango na pas soteka kasi. Mais il faut na teka tina na bana. Faut sotekite. Nkola tournage leki tournage. Nkoso pa mona kena ngati na fa na soteka nga. Mais ça déjà banda kala. Na banda oteka do tile na continue nga ko na mesa nga. Donc ce qu'on bateau basalaka wana bateau amona ko na télévision bamona kayo maloso tant ce ko teka ka dérange ka te ndenge bayaka ko maloso ko dérange ba mesana pe nga déjà. OK. Nga pe na mesana na bango eza te pongo na artiste na salikola bateau nyoso mona bateau pamba te. Na sola bien na bonde ya bakilia na besoin sombela na teka na mata. Donc ito mesana déjà na bango nyonso baza wana na tamaki wana ba maneli ba papa Camille ba tout. Ba mama pe musu bateka ya nini ya bateka ba wangila ba mboyi ngana nyonso. En tout cas tozaka na bango bien bango nyonso. Donc bien ba mama Nita tozaka na bango bien bango nyonso bateka wa toteka na bango na direction wana. Na ba na parking ya Bambeko. Ah voilà. Amalo so yo une expérience à vie. Mais ça chose peut c'est pas bateau nyonso parce bateka ka na entreprise na église partout pour na eloko to benga mutema ben keto mutako ko sala ndenge nini pour na peut à éviter ba tout vraiment qui a éviter ba problème wana comme la kai na passe ba to fandi surtout pour na elikambo etali ya jalousie. Bon ko sala pour na ko éviter ba to eza passe pour za bana nzambe parce que ba to bazali photo solo là ozaka mayele ozaka pembeni ya nzambe et puis loko msuna lobaka soki loko eza ya yote ato sali yango jalousie ozwango te. Oyina muninga poani so muninga zotenga makasi yo pe tuna ye eloko nini nasalaka po ateke eloko nini osala po ateka makasi sambela nzambe na mutu amtana tana ezela tana jalousie nini ato o jalousie mutu wana ato sali ye mabe ya ye ekoma ya yo te siko sali nini do wana eza kindoki fo kotika ngo otalela nzambe kokokisa nyonso apesaka nyonso na ngonga mpe na tana ye kozala mpe discret na makambo mosusu osala yango eza te mpo nasombaki di kazi elobi nyonso mninga lobi natekaki di kazi na sisi yo mpe moto oteka ozala mayele yo mpe moto osala ozala mayele na mosala na yo parceke baninga basepelaka no bosalaka na bango parceke bato nyonso basekisaka yo balingaka yo lofo ozalaka kaka mayele na mosala na makambo tu fo moto azalaka kaka mayele bilobaloba te ezalaka mayele na koin na yo na nzambe. Merci beaucoup maman. Tout ça quand awa na matanga, on dit bien que les journalistes, les chroniqueurs, les théâtre baillé, on a ndeko na bango Pierrot. Tout cas que lobby osala qui na vraiment ouais nazaki wana et premièrement on a représenté ba sincères condoléances les plus attristées la famille biologique à Sero Tikibiso et puis précisément na Pierrot Ndombasi. Oza moko ya collègue na biso o tolandi to kabola mawana ye et lobi nazaki na veille mortuaire en tout cas passe magas ko mona bandeko ba olela ndeko na bango atiki bango et ça l'a vraiment passé voilà. Vous savez quand même na ba c'est comédien musipaswana bon ngale na yaki nazaki ngamoko mais par après Pierrot lo baki mimika bungwa yaki mabaka ki ozunga donc ngana nazaki na ngamoko. Ok, mais cette information parce que vous avez qui lobby na veille mortuaire. Donc qui a confina mbasu. Est-ce vrai? Bon, on a peine à me faire kotuna pour y raso et matanga. Il faut tout nat. Faut tout nat. Ne quoi bella qui est tout oui. Même si on ne quoi bella qui depuis décembre et il paraît bah bois qui mbasu, bois qui mbasu, famille traitée, sali tout et ça là. Mais comme Nzambe moi a décidé à Makambo. Nzambe a décidé qui y a Ozamoli monae donc. Fondation Tabita Dorcas, Maman Mireille Maïngi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oya sungaka ba ofele Nzambe akota likambu na ye. Ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele bazana batu ebele rentrée scolaire yango yo. Bana ba ofele po batanga. Yo muto lingaka ba ofele ba lia mbongo na yo. Ko gaspiller te. Contactez Fondation Mama Tabita
Dorcas. À partir ya kubinga Maman Mireille, nde Maman Mireille moi quelque chose à kebaka, ndazo sunga bana nyonso bazana ba balabala, bazana banzela, infirmier, handicapé, buna nyonso tout kaka sana ko soutenir bossa makambu nyonso yo bana na harmonie. Fondation Tabita elisu liboso na bino. Kosenga lisungi na 1 euro na yo, na $1 na yo na 1000 francs. Kosunga bitike, batanga, baza na bonne santé, bazwa eloka kolia, bazwa tama ya komela, bazwa telamba kolata, baza na bonne éducation. Nzamba lobe senga kopesa eleke senga kuzwa. Tango zo kanisa babitike eza ozo defisa nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonnés parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas ezosunga bofele bana bitike bafefe ezosunga bofele bana bitike bafefe Maman présidente Mireille Choubaye ya Jomas Massamba merci maman. Oyo apesa ke papa ofele achaka nzambe musapi na lisu. Enfant de Dieu, na pesibinombote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na nzelati. C'est difficile, ya osala ngonga moko. C'est pour ça na zo lancer appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga, ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste, avenue comme Nangoisa, Marin, numéro 16. Numéro de téléphone, Abisso, pour na bateau, balingi ba contacter Bisso, pour na ba détail, mon sous, ils a plus 243 89 72 32 229. Nous sommes la jalousie parce que donc il faut que non na musala biso tout ça comme ça na biso journaliste musala pe la théâtre partout qui jalousie aller attends qu'il y a l'homme public message je peux ça battre surtout par rapport des bao comme battre là pour éviter peut-être ba mabe là on a vu. Ouais, en tout cas faut se réserver faut se réserver pour même Bible zo banabso discrétion et l'équilibre. Faut la discrétion, mais sur le salaire. Trop kolobaloba, trop kombimisa en tout cas, ils ont vraiment bien télé. Le bateau belé, bateau sur makama, les couleurs là sur lobaloba. Parce que monde, na rosa on a mis placé, il y a inventé le Cambodanga, il y a comme c'est l'eau nanga. Pour ça nga, mais nzinga, bateau bossani, bon c'est pas là. Voilà, voilà. Parce que Mira qui voulait me ça la moussala est bien. À la fière, faut le baquet oui. Ça la moussala au bien. Mais par contre mouton da pembe na yazo nyonga. OK. Zo monde. Ami kumisa nengenin. Ya lekinani. Vous comprenez? Or zelo moko eza clair. Mais tellement mon kilo to vivre ma belle si yé belé donc mutalingi te muta sepelane loro na yé. Donc dans ces cas, photos à toujours ya robombama, discrétion toujours. Wane lo na yo garder yango tala pe entourage ni dans ça ni dans ça na bango pour le un les autres qui peut sauter même muto sala na ye ana un na yo vous comprenez donc éviter ce to ki mawapi donc nzambe ka wa bolingo abatela biso ramir
Merci beaucoup. Papa na likina témoigner sangalo na pena tato na bonsambe na yo iswabato yoka bosenga na nga zambaka basaye yoka shije na nga ye sangalo na ye na babasi na nga libosa bonsambe na yo na ye na kosanga na nga libosa bonsambe na yo salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso undela nga yeso undela nga yeso yeso undela nga yeso yeso undela nga yo Nalebibia bisenga senga sanga nalebibia pesanga kabela nga bisenga senga yesi moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai nalebibia bisenga senga sanga lokota ngai yeso yeso lokotanga yeso yeso lokotanga Jésus kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga yeso yeso tombolanga yeso yeso tombolanga yoyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso yeso Mesa mukatanga lesa Mesa mukatanga lesa Mesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Hallelujah Chiro Soki na soyemba Opekisanga te Oyebi te bisika nzamba lokotanga Olayemba buye Soki na koma kosambela sambela Opekisanga te Oyebi te bisika nzamba swanga Olasambela buye Soki na koma kobina bina Opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga olabina buye nzambe nazobinela aza nzamba mosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela ya lelo ya sika mwana kongo yokelanga eloko oyo onyokwama pe mingi kofutela mapangu okoma neti bakinela yo molimo ya kofutela okoma kolota bokolo lopango sanza nyonso di soki kaka tokomi na suka sanza ngingo embadi mame kindotila ebandi kasi lelo yoka abala groupe eye solution pona yo papa pe mama okoma pe mokolo lopango abala groupe etie na disposition na bino ba terrain ya minene ya 20/20 cadastre à partir ya 5 000 pe 4 000 dollars ya pamba engai ye 5 000 dollars ya pamba okobanda kofuta yango a crédit veut dire ndambu tu okosilisa nyonso awa na commune ya Selebambu référence kaka na route principale OVD wana okanisi
esili abala groupe eza na bamibange na baconcession ya kosakana te na lutendele na commune ya Mongafula na Kimwenza gare référence lac Mavale ya boye okonyo kwa malisusu nini solution esi ekomi abala groupe ekopesa yo opportunité o souscrire na mabele oko makolo lopango kasi oza kofuta mbongo ndambu muke ti okosilisa lopango ekomi ya yo mikanda nyonso okozwa courant ezali forage pe ezali po ozwa mai kitoko kutu soki osombi bango moko bakoki kodefisa yo sima obanda kotonga malembe ti okofuta o mettre en valeur parcelle na yo baterrain na bango ezali pene ya makadam mosika te véritable libaku ezala te na RDC abala groupe epesio yango kozela lisusu te welisa deja abala groupe basalaka pe construction vente pe modification ya babarge baleinière métallique pe bapousseur kongo mobimba eyebi yende spécialiste na masolo oyo po basalaka yango kitoko na ndenge ya kosakana te batekaka pe toute sorte ya mabaya oyo epola nzombo te kasi oyo ekuba lokola bois de charpente lifaki bois de tola bois afromozia pe misusu pona kokota na contact na abala groupe baza na kati ya port baramoto to pe obengi bino batu oyo buza na posa botinda biloko na bino ekoma na kisasa na ndenge kaka botieli bo hésité te agence eza kaka moko Zibe service ya José Bayila agence Zibe service ya José Bayila yewane azalaka mundele te azalaka mutu mwindu na moment ya confinement Zibe service amemeli biso biloko na biso na mbula moko conteneur ekoki kuya 6 fois 7 fois 60 fois agence na Europe mobimba etikala kaka moko Zibe service eza na reine ba numero kubenga yango wana kubenga Zibe service eza kusala musale awa na Kisasa eza bongo place ya kubunga te na Sainte Thérèse na sima ya station mbala moko za mubimba afasi na yango la police Zibe service eza wana bana biso toza kaka na Kisasa te toza na Angola toza na Brazza toza na Mbanzango toza na Matadi toza na Boma toza tinaka bango na moment ya confinement na bango na bagence na bango balali biloko yete nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo Zamba lolo yo azosale Zamba lolo azosale nayepa na yo nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na Zamba lolo yo azosale Zamba kabasangolwe azosale salilanga Yesu salilanga Yesu Alléluia Yesu azana pamoja Nomba mana yo Yesu Kumbamba Chirobo
Yesu nalingi natatola Yesu papa nalingi natémoigné nzambe alonda ye nga mpe natatola bonzambe na yo biso ya bato yoka bosenga na nga nzambe akabasa ye yoka shije na nga ye nzambe alonda ye na ye na bapasi na nga libosa bonzambe na yo na ye na kozanga na nga libosa bonzambe na yo salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso undela nga yeso undela nga yeso yeso undela nga yeso yeso undela nga yo Longisanga yeso yeso Longisanga yeso yeso Longisanga yeso yeso Longisanga yo Longisanga yeso yeso Nale bibia bisenga senga sanga londe Nale bibia pesanga kabela nga bisenga senga Yesu mokoni ni ye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu mokoni ni ye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu mokoni ni ye bato bakovanda pe na sima na ngai nalebi bia bisenga senga nzambe alonda ye lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai yesu kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai yeso tombola ngai yeso yeso tombola ngai oyo lelelelelele mesa wafako lelelelelele mesa wafako watitishina nsambi watsenzelela watitishina nsambi watsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chilo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yembezanga libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yembezanga libela lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yeso aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na nga ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso Yesu apambolinga chilobo Yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wabi bafisi di prophète
bana royaume de Dieu bana centre de réveil bouger obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo